Salut la balandinion Soyada, ça te motive, soyez tous le bienvenue dans notre émission. Chers abonnés de Ada te motive, les abakoukou oye. Botungi singa makasi bapel nazola la te. Tonto OS kazana film o révélation. Tomona ki Alicias, wapi Alicias, wapi tonto Omar. Bozala kimia, bozala kimia. Bozala kimia, tonton Omar, donc si la bombe biso ba surprise. Moi to ya ko dévoiler bino nyonso ezate batu o nyonso bazana kati ya film nanu bomoni bango te. Bozala calme, pendant tomoni présence ya Michoute, nan tomoni présence ya Alicia te, nan tomoni présence ya Toto Omar te. Soki azate wana na yebite, mais je crois que azali parce que eza pas somo na film SB a commis tonton Omar azanga, tonton Pierrot azanga, omona absence ya Linda, omona absence ya Gatibi de na yebite soka azali to azali te mais wana baza bana ndako. Donc eza mwa pasi bilongi wana na ba film ezanga. Bato asika bakoya na bango ba tourner ba kei me bilongi wana ezanga kati. Alors bozala kimia. Bokomona tonton o na bino na kati ya SB. Awa tonton Omar bazana Alicias bango wana na mutuka, je crois que bazana tournage to pe bauti musala bazozonga ndako akendo tika petite air na ndako. Donc tonton Omar kabongolo ma question papa propre. Haha, yeah, les abakoukou s'il vous plaît. Botungi se kinga mingi révélation, totelema makambo pona révélation na omo nango susu normalité. Na omo nango susu normalité. Babakoukou s'il vous plaît, botelema bo partager film na biso, ba vie eza mukie, ba vie o tozozwa, eza ba vie te OSB azwa cap. Le problème anye c'est quoi les abakoukou? Levez-vous, to longwa na distraction, to bo s'abonner au massivement na kati ya SB, bo consommer film na biso au-delà ya biloko o biso to bandaki kozela. S'il vous plaît les abakoukou, botelema, ba vie na biso zone to ebite soki bazo signaler ba théâtre na biso soki eloko nini ezo sala mato ebite mais to continuer na combat parce que toza bana nzambe to kolonga. Bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Ada te motive. Rendez-vous 18h30.